espèce de supposoi mi bozolanda émission tout sauf rien comme ma capenza na Laetitia Meta immortel quand na lobara vraiment fille à Bible quand de baloba la Bible c'est lui qui trouve une très bonne femme trouve le bonheur un autre fille tu ma akova na vraiment madongo ma akova vraiment bonheur na ye vraiment quand de bomo na anaza liboso ya salon moko ya kitoko na kombo na ngo salon la classe mais ko luka moko ya ba artiste ya comédien na so moko ya ba grand ya ba grand ya mboka na biso ya la combo ya Brifi la merveille tout ko dans kati na yele télébé ta masolo na biso vraiment ya lelo penza ya biso vraiment makasi ya kaya dikapilo mayeba vraiment zo mona ba tiki ko nyoso penza ye moko lelo nde penza simbe biso vraiment caméra super ngala neuf lumière vraiment mingi ya kande na lobaka na loko sabona kana site internet oyo Congo vérité polele tout le monde va vérité nyonso tu ya polele oya ndenge pena ya solo oya kala awa o s'abonner kaka na site oyo Congo vérité polele Bonjour, mettre la petite aux éblés. Monsieur Kota, monsieur Lala, Tentil, Choco, je suis là. Ngali ngami ngutu bono botard. Botard opposition sikoyo. Sipune ngano na tepsi ba maya ya bangolais. Et au congolais mais fa la porte de gaz abukado bukado. Depuis quand la ministre au Kira se peut combien de jours a déjà au yibi mo la lila. Biso za gasto voyager na masala na DiCaprio. Gérard Gaston Lutumba ba mbote be na PC mbote na bige. On a géré na biso fait na ya 4 salon la classe dans le but toujours elenge ya kosakala te parce que c'est la classe biso ba dit que après toi là quand tu voyager donc mboka moko boye lo ka liboso to yeba monoko ya mboka wana faut kanga déjà dans ma phrase moko boye po ezala pe mo tana ki Luanda pe na zongi mbala moko vona na mo lo mo asikati nazo tazo take ba yuma mabe so meika cuidado uso vraiment c'est la merveille Voilà, j'ai l'équipe très bien, merci encore. On a la force qui écrase et qui est brigade Sarbati, l'homme d'affaires à Rando. Merci Nabolingono sur la Kissibiso, maintenant que non. Bolinga Biso, on a un essai, on pas trouvé des conditions bien, un hôtel, il y a qui on a gâté Luanda wana, au Tamboli Luanda Mobima, au Samoa Lukapa. Na tutamboli na nzazi tutamboli ndundu tokena ba malange ba place télé na ndinga buluka ka donc nge sali bien tutamboli mboka nyonso na tout on a ça reconnaissant pour le merci encore on a la force qui écrase et donc atep sona ba condition bene sengi tozala ah ouais beaucoup ma ba famille désolé nga na za ba fan était mais sauf que na sana ba massa na na linga trop ba linga nga pe mingi na sa pe na ba vie na na musique ba linga biso trop bato bazala ka bongo bas ezapela ego zapela msu normal tout le monde a bato la ba queen mother la reine d'Angleterre maman balo sombolinyo kwa tembe bato to ba yebi mais ya revesa na TV gazane de rimen ya makila o sala nini balo sombolinyo gazane de rimen les aza supporter alinga football alinga une équipe na yé ça normal na bato on appelle ça c'est plan artiste musicien mo besoin normal ça peut m'appeler des phénomènes et sauver na équipe alinga raté président Yann Mos alinga mingi vita makakumba ça c'est na équipe alinga raté bato na yeli c'est ça makambo na zolo belezaka mère apia kinga quoi Queen Mother maman balo sombo autre madi linyo kwa tembe mais lelo bazo benga ye kikoso mona bolumba batoto mais munda mona bolumba kikoso azate makambango ya mwana ezalaki juste na lakisa oyo balakisa ngai po yaki makama ko défendre papa na yo etango Brifi la merveille mataki wana batutu bazalaki wana basepelaki bamonaki benaki Brifi yaki na makambo donc on a zo remixer Janine ya bilonda na kata lukapa na kata ya ngola na pesi papi Messi balobi masola diamado tikela papi Messi to tikela Mandela mukonda na kata lukapa wana balobi bossa mado merci à trop ndenge bosukela kinga de près merci na bana ngola ndenge boranda ko répondre on moni biloko na sali à l'époque pour nga na za école nga na zali mwana oyo bimé pamba losombo chic choc le ngeza la ko sala comédie na musique et tant Brifi la merveille na sali comédie wana avec des instrumentistes et tout na sima batu bagangaki donc c'est-à-dire bazo yemba nanga meza comédie batu bazo se
ezala déjà que mona papa na biso takinga banda kosala comédie na musique yo tozosala comédie na kati ya musique ezaka déjà eloko asikeza te mais sauf que nga na innové ka mwa moke comédie bozala ngo bo section moto sali pe bo mais ezala nango déjà ba père nanga déjà basala ngo mais nga siko na ndenge pena ke ya kilelo te ke jeune na zosala one man show nanga mena musique na sima ndete na ngosala improvisation siko tout ça exemple vient na biso mo pa o mo botu Bomba toke malem robimisa ngo bomba na mo. Tozongela na eloko epa ya papa na yo. Eloko yo père apesa ki eloko. Abete mo tout kuna banga po ba makasi. Père apenga ba plateau parce que plan pesinga. Abina nga briefer zo kenelo na nga na tindo kino linga basi ya bato. Nga na bi te. Aozo kenelo na nga na tindo kino osala buso ba kona mboka ba yona bo ba kolkaro yo na portugais donc keba ba kolkaro la kisiki na portugais. Autant tu portugais au kolkaro yo la kisiki ba keba ba bandi. O no osala ozo eloka mu te. Na piso pour faire ça osala kana ça. Tama mapesa na yo. Mapesa yo. Ya monta na mati likolo ba bagangi. Suna sali bo. Donc des ana père avec moi tour ya village des ala kara dans là moi na e moi ba bord. Moi ba bord on appelé moi la pour mataka kana 5 boy ba tout. Pas tout le monde a bangoté ba mona kaka moi. Donc ça la père na e asala ki. Père on comment père spirituel. Oui, azala père spirituel na pas la sanga mama. Ah c'est normal. C'est normal. Siko bête non moi. Avant qu'on a ça en émission na sambeli pour na esprit na hôtel. C'est normal moi ko doit na ya awa na hôtel na pray. Non tu peux pas pour pour na bi que non yondo ça hôtel de ko ba bora danser ba bora so. Mais so nga banga tipo a 400 aleki ba o nyonso bana mokili oyo na munene. Mutuna nzambe na inga so nzambe na ngazaka nzambe osali kolo pe na se. O a créer biso ba to nzambe na ngai wa. OK, siko beta moi mai moi ki ba vivre en pinda live. Ba vivre en pinda ya te ko to sur mon image. Ba mona o maka auto sur mon image. Yo siko beta ngo siko ba moi vivre en affaire. Bena nga gwada mo pa ona pese mbote belo bige mo pa wala mugi na tonga na concert beta na invest. Ba to ba pensa ko pa o ke o mo pa o bona ba minata kabalo bango tu bazati basa mo pembe banini. Ba ba za couleur mo na ba jeni mo kangwa minata na pese mbote mbote bele donc bonjour. Sikoyo mo pa mo gonza beta concert na invest. Amatika likolo vraiment donc nani balobanga mo pa onga mutu mabe onga kofi ndoki na lia batu onga na bomaka batu na butu me babeza te onga na sambela kate melelo bena mo pa mo ko chanti Moïse Mbiye quoi. Mon pa ouais Moïse Mbiye ndenge nini Moïse Mbiye abeta na musique chrétien ye musique profane bi wa vendu bena nga bena lo yema Moïse Mbiye lele drummer tout le mon pa banda mbenge oui mo waze mane ngana yaki na mawa ngana zongi nezengo nazali wandini mo pa nga vongola ndelola nga bajelu bakita ndoimba yo ngana beni yo nini nazola yo nini nazili baele nini store nina nga marunga kazina ngai ngoimba yo zara sewale baro tibu akula nga bayaki bo babo mangai nga bo ba uzinde nga zinda zara mae nga baza alo mo kapu nge jaguri de jagi ndindi nga bateri yaki mamina kanini ni doni trepa toki patate ya titi ni doni trepa nasu de boy noto ok na zo lota donc il fait nga mo pa olimbisa nga yaki noto. Vraiment, en tout cas, on a vraiment artiste. On a vraiment artiste. Et puis, ceux qui ont joué, on va nous raconter ce qui a fait parce qu'ils ont pété vraiment au centre de la sexe. Et là, on a gros loba, papa n'a pas l'accent. Artiste d'abord à Zalaka, monument, statité, à télémaré ici comme moi. Bien sûr. Mais à Zalaka, tout le monde a tes plans préférés pour ça là na musala oyo ça na rôle donc on fait no ba rôle nyoso betaka na yo mais ça na rôle moko ça so ko peut-être que nous se sentaka vraiment na se sentaka à l'aise na rôle tout ba pesa nga poza ka rôle incarner personnage soko lobi nga jouer nga pasteur na osa elonde ba pasteur basala na osala ka ba pasteur bazaka ndeni ba na voix mo ba lobela ko ka libota na nzamba alleluia
est-ce que moto moko akopesa nga mena bien? My God, oyebi nzambe bapambola yo azotala ndenge oza monene te wenderi yakasankata babata la frère azotala kaka eloko eza kati na yo. Est-ce que okopesa nga mena bien? Amen. Pesa nga mena etombola nkolo. Donc c'est-à-dire nakoko journée bapaster baloba oso comprendre. Qui m'a rendu beaucoup à passer comme ça dans Zambé, bon je vois quand on a quelque part mais passer dans Zambé net au imiter wana. So ba yo ki on est-ce que passer pe dans la tes premiers ali Nzamba yebi musalanga na sa comédien. Moi je fais la comédie nazo c'est qui ça va. Nazo fait ça la bonne humeur. Ya ba bo passer dans Zambé ti après. Eza mabete. Na pesi mbote na fe na nga tous pepele ya metoro na Londres mobala mama Emily Nzemba. Bambote belé donc on a vu que sur la nganda ya nkuna bambote belé na na partir à Belgique on a ya nkuna naza reconnaissant na bino ne besoin soutenir nga de près. Merci encore na mon vieux Christian ABC A comme aspect B comme beauté puis C comme charisme la personnalité le bienfaisante. Donc merci encore na yo nous soutenir nga on ne reconnaît pas la tête d'une personne par une photo passeport. Merci Nambote Bapesio, na CPL ya trop. C'est bien. Donc PC de Nambote bien. Alors on va dans moto ba moto boyo. Moi na boage ba solo na ete. Na nenga mabe de soki bena solo la nenge bena boyo ça na bien. C'est bien. Tous les gars les ala kaka qui fit la merveille de l'isco. Na 400 ya maman la dikambo on a bengé de l'eau. Ya ngo to na pourquoi bino chaîne au joueur déjà bino ndi oni benga la jeune ya cassette ya CD plutôt bino ba jeune na CD ba artiste à CD beaucoup ko kima ko jouer normal beaucoup ko jouer kaka kipele c'est parce que bezo la sa vie na bino nde bokoma ba gay to bezo kima bano ba yelelo ba jeune internet. Merci la question na yo on a vu que ça rôle incarné personnage moko boye yanga ce que ça juste pour encourager ma PDT l'incarner rôle qui PD par rapport la pièce sur la tournée oyo natali kini ndenge za na rosa la makamuni kine sepela na ce qui se bato mena suka ngo batala to tei batuni koki ma rôle c'est trop dur ngana incarner ngo ndenge za la ka ba pesi rôle pas patron nga mbaloso ma pesi nga rôle na tshubia nga ndenge za la mais pas les arrière-pensées ceux qui bateau zolo bana basala na makambo wana et ngana sala ngo te ngana sala ga juste boulot na ngai wabeti mafunga vraiment wangi babi Weston toujours Weston toujours mon bal mola tana ka Weston là tana ça pas tout ka Weston les filles toujours na yo il donne une salle pour les gens non répondre na lingiga tout ça la mon intervention que na elongo batali wana makambo na lobeli eza na angle le monsieur kabisite toza na mon rôle kaka na ndenga mabete quoi donc okima na ba petso ba yele lote ndetinga na okima ninga na za mona lion na za bien préparé yo solo na leader oui mi leader na plateau leader c'est parce que oza acteur na kati ya groupe moko makoza chef na kati oza acteur na lobi na oui on a raison biso zo sa acteur pour do sala musala mo mais na za acteur na kati ya groupe ya mama Mbadu Kikoso mama Kikoso asali ba o asala ba leader siko yo za siko acteur mama Kikoso o ya sala ba leader eza mutu aza na groupe na moko déjà wana ne to benga leader yo zo bien na sima na ye na sima mo Mbadu na dembela na kati mais leader nde siko ngai po vya Kikoso amuni ba asali biso nde siko ba leader wana nga yebisionner na kosio awa encourager o peso moi ni poza ba pembe na ye papa oyebisa yo papa oyebisa ça va ok il fait la merveille au sein de combien de temps na musala na umeli penza na za pena donc produire mon balio na pesi bango TV na vela nga jojo mulex na Afrique d'ici na umeli na mama penza donc ok ba 14 ans moyo sana ye azo cadrer toujours azo coacher donc moni bana o ba ya lelo ba masa ba ya lelo so ba sika moi 6 à 3 personnes na nzela ba ngaka sala mouvement mais bango wana no so ba ko benga ka président leader yani wana tout niveau to ko kabela e so ka fini liste ko pia de so c'est bon pesi donc yo ye baranga non yo ndolo baranga yo ye binga pana yo baranga on pose question sans droit répondre na répondre bato wana ba ye baranga te ba ye banga ipa mamba lo sombo donc nazali banga na ya cher c'est tout OK jour moko boye na ko ka les ala na ko mina ba ah ouais
nakota pe pa na bino ya solo naoka masolo moko boye mo masolo moko ebetama kuna malheureusement naza na baimage te so image ezalaki na ngai natia bafani nao balanda bamona baimage obanda mosala okale na banda kala na carrière na ngai naza na esengo nakumisaka nzambe na tourné na prêtre Lwamba Losombo na tourné na Veta Kinga yobi Takinga omona ye déjà boye na tourné na Veta Kinga na tourné na Papa Sonzo baza ba grand na mboka na biso toze ba là c'est ça na tourné na Mama Pembe na tourné na Bave Koeli otala na âge na tourné na ba grand na ngasko pona nga eza honneur na carrière na nga mari âge ozono ka âge eza na C mais ndo bane musala avant te na na 7 ouais, on a raison. Ah, j'ai dans la C, mais on a mis ça avant. Ah, j'ai un assez par rapport à ma petite dans la bazali. La petite, on a payé. N'endenga âge pendant normal, voilà, on a âge, moi, on se peut pas ni colonna yo. T'es pas âge dans la personne dans la télé, si quoi, bah, âge dans les abonnés. Naza papa ya bana, nazali leki ya bayaya, nazali yaya ya baleki. Nazali mwana ba père. Donc c'est-à-dire que mon nigga naza mwana na bio, sanga place wa. On a ba comédie et donc on a zela qui na yo camé, malheureusement, aux gens on se tout parce que ça a vraiment trop petit. Ah ouais. Ah. Dans les cas qui côté de bio, on a peut-être comme maman ko bo, papa mona maman ko. Maman Bouloba na pese mbote. Na papa na ngabuloba takenga dernièrement bisinga yo utangola yela mboka pato solo na yo abisinga abinanga ma fille soki oyebisa ki biso avant de se préparer qui donc to biso image ya petit Jésus abi briefie la merveille obso l'autre dit que briefie la merveille azaka na petit Jésus donc bana musala mo chier à la singa na porte mo pesika ba tira on épouse ado sala fonti mais mo boya Jésus on a petit Jésus baba ka on a croix baba ki on a croix donc a expliquer nga makambo ebele mais que zo solo na zo tuna yo bana vraiment kala na kasi le ko bimisela ngamo on rappelle nga pena ça fait longtemps na rappeler le solo la petit Jésus zaka na 97 entrée à fidèle na Rena Pe ko Rena Pi ça a venu mo za na RTNCD c'est quoi Rena Pi boy tout ça là image moro na RTNC on a kala ana se rappeler na la ko Jésus ne lo bango ba ko bulu bo emba banze mo la Jésus ba tsanga pena ne kulusu na ndenge pena ya ba image wana kala ese bazanga ba image wana yebi comme ça abi na oui abi singa ba image na ngo ezali na soki na yaki avant banga ba bisinga mais ba yeba ngande te na sala ba bilo wana ba yeba ngate mais faut ba yeba nga c'est ya Freddy Mbali merci encore maman ya mo debi kaka moi te uta ka musika mais ba yeba nga lelo na banolia pe kwanga na ndenge na ngai ata via zate so na bimi na ndenga kati boyo mona pena kete no ba boss wembado dio yo na salon la classe wana na kata wileri wana ka ko to ba taxi bon marché c'est la classe ba yuma ba te poids mais au sentir bena kianti ki c'est pour travailler la kata salon la classe beauté parce que nous sommes beauté vraiment et puis la merveille soki lelo batio ministre ya art ya culture et art ba bisio pona pona 4 personnes plutôt 2 filles des garçons. Il y a groupe na binoté, il y a ba jeune. Ba qui est représenté mboka na biso libanda. Ah ouais. Au kona banani. Loka baza artiste basaka musala be baza pe belé pona sikoyo na ko bimisa ba kombote pour ceux qui nga bongo. Na nga na vanda na consulter idée na tali na ko défendre. O baza tellement ébélé. On les a question na poser. Il y en a bien na ko répondre c'est bien mais ceux qui nga na place on a besoin na exemple mo soki. Mais na soki wana na ngana katana ya hotel na routine laken pour le moment donc pour le moment ça pour baza tellement belé baza la musala bien artiste nyo so sala musala au moment na no bango ti donc ba yebi bango le roté ba yebi makasi ko ko na kati na bango c'est ça ba yebi bena makasi so ba yebi ko ngotengela ni bali tangi do fi otengi des garçons tanga tu n'es plus homme de ba vérité pour le bimisara na yo bimisa l'expérience compte. Maman bipendu wana. Maman bipendu te na lobby ya ba jeune. Ya ba jeune. Oui, na bi ya ba jeune. Ya groupe na bino pété. Ya ba jeune. T'es en équation franchement non pour répondre à votre parce que faut na batana. Wa bet bafunga vraiment moi doit bi Weston toujours madongo ma maman madongo mala patona motema ba bia fio tingo ma vraiment on a moni sous Katia anga vraiment moi ya
kitoko vraiment ya pembe parce que bambote penza balandi minene ya émission oyo tout sauf vraiment na pesi no bambote esika mosali il fait la merveille ah ouais il donne mise à canal mosala mais franchement na sepelaka mpena na bato basalaka mosala kitoko ndeti bave na ngai ba José de Londres facile agali sida bilele balobi mokonza forme na Suisse wana ye naza mystique badaniela Brigitte na bambote na mboka wana mais nasepelaka mpe na bato to batravaka kitoko so na bino aza na biso ti totala mais tosangisa fona jouer lokola ye tolulalula lelo tobimisi bamayo toza nango tosepelaka na bato to basalaka mosala bien donc c'est ça quoi pour na mona bato baloba na brifi pena tokanisa ozokende nzela o moke pena boye po ozongi boye donc ba merci encore na kati ya mikili wana Jenny Mokango mwasi ya pembe merci na bino nde bozo soutenir nga na ba conseil koloba na osala mosala bien ouais brifi la merveille nando abalite célibataire Sani proposant quoi. Ah ouais. OK. Ndenge mabete na koza la yuma te. OK, ndenge mabete koza la yuma te. OK, merci. Ndenge na tukumba. Na télé. Te ko baluka Pas de c'est important. C'est pas bien la vie na bomba, pas bien na ça toujours étalé. Na bato balinga, bato bomba vie na bango te ya étalé wana batika la pe mutaka la bato. Ata yo bombi e komona nango kaka tanga komodo. Soko boko tanga komo se ke mama oza yo mo za kebele. Yango puis la merveille mo atanga komo na oza ko so atanga komo na akoma marché. Eloko sali tenga na za marché te bateka nga pété mais eloko sali ka bien. Marché ba momi. Jenny Mokango est-ce que nazo kosa maram nazo lo eloko sali bien yo ka ngam na loba. esali bien parce que comprendre kazala na yemo komoni bulo to sala oyo to kolinga kobeta ka bamaka musuna banenga ba télé te ndenge to tambola to yebi to so banga pete po to kobanga mutu te mais faut ya moko za cuisine interne mama azanga na kin awa kaza libanda kotanga ta kombo ta kombo kotanga non ata kombo kotanga yebisa kusaka azanga na kin awa to zanga libanda mboka to yeba kasi na moko na uti mangola na ye na ke bukavu na zona na zo na ke maro ni to zaka mwa pa kenda na ye ayana na ye kotanga kombo te papa la merveille l'être bé majesté le bani kaplo maema kotanga ba DiCaprio maemba mutu ngalo ko ba DiCaprio maemba mutu na ya kati mutu na ya kala vraiment kotanga kombo te mère binaza congolaise mère aza congolaise azaka wapi na kin to zaka na kin te to yi mère binaza na kin akenda ka poto na minute aza na poto échappé José de Londres Sida Bilele, José de Londres Sida Bilele, facile à garer. Bah oui, comment avec une père supérieure vraiment. Et au plaisir moi la personne qui a mot tenir pour la Nolandi petit na yoti. Olandi pendant mon tour, pendant ya 4 pour faire la merveille. Du mozo comme Amazon, la ninga za ko échapper. Aza ko échapper mère bona éviter. Papa zo protéger. Ya pe ma bête. Timbele ya ma bête. Na ideo ndio, na ideo star. Balobi na pesi mbote na pitchen. Na pesi mbote na van babi ba ndeko na biso basala na salon la classe A ba osala musaki to ka ko sentir o sentir ba kato su ko moni na niveau donc Cédric ba mbote belé na yo na pesi mbote na Michel mbote na yo Igo Orlene donc ba mbote na yo Galiano ngala super mais Blaise ba mbote belé na yo Aminata Kabalo mwasi ki to ko na ko bosa na hotel Geneviève wana ko ma grande sœur nga ba mbote na ye puis maître Choupette amukamate balobi soko kutani na ye ko comprendre que ba maître baza différent par rapport ba maître mususu na pesi mbote na maître Chamo na kati ya Suisse wana na kati mikili mala moko na pesi mbote na champion Malga masa na champion Malga zo beta bato ba kao na kati ya Belgique Mexique pour bisinga ba plan de jeu ko tsango na chance na zo zwango déjà dans quelques jours motema malama bo champion Malga na robosa na tse na pesi mbote na bania masolo toxique ba maître tout tant na zoya mpanzi wana na iba cadreme ko zala bila maître biga Chamo tant na zoya na mboka wana zira zala kitoko donc na bi do chiter na biso oui tant ezali on be osala ba bablo ko non on osala wana ezali na ta ya boka batno ezali to komina on répond moi par vrai ah ouais vrai ou faux que la merveille azala pédé faux la merveille avec faux. Oui.
Vrai ou faux que Buffy la merveille Au sexy, maman en tout cas naza surpris naza vraiment surpris on a pe mon pe à côté awa papa ya Buffy on dirait pas moi na solo solo alors qu'il a posé la question on a t'apporté pour moi maman na moi mo konzo maman soko kozo pe na mo konzo maman na moi mo konzo maman mo konzo maman bimina kei mo konzo maman bimina kei vraiment mo konzo maman à côté kaka na question na poser moi na ye alingi te donc alingi mo moniter mo moni na kamoye mo pe mo la kamoye bozo qui sont oh vraiment Buffy la merveille faux qu'Azalranae PDT alors il faut Azalranae PDT vrai ou faux que Buffy la merveille Azalata ingrat Jaja Nazala ingrat Anima Babatu Nasima Mukonga na présence de Bata Nasima Mukonga Achubaka Batu Nasima Mukonga faux Nazala jamais. Ok, merci vraiment, merci Mingi. Vraiment, ce que vous avez une image au Pesapenda, merci Mingi. Na DiCaprio Maemba, DiCaprio Maemba, papa na Prince Maemba, Penza, il a zaki, Penza pour na ko. Et début vraiment, il y a Mtazaki le don na sima caméra, on a moni super ngala, super neuf lumière, et on a bien un super mec vraiment na moni sou yo, on a vraiment bambote belé na yo Mingi, il faut vous s'abonner à na site où il y a internet, Congo vérité, polele vraiment, vous s'abonner à nango et que ça la bino bien pour vos news ya boé vraiment dans les alate vraiment na zué vraiment fraîchement que dans Angola balamoko na vraiment na zué vraiment na moni madongoma la patrona no tema ya bato ya fioti ngoma na moni site ya mbala Jésus thème maître chinois kilo matete en tout cas ya bino ngwana tout ce que la Buffy penza place penza asaka na nango asala vraiment ba musani na éviter soko za ya ko telema to ya ko fanda ka on zo dépendre kaka na yo moko donc na éviter so bina telema na ko telema mais na pesi na telema moi qui yentige na pesi mbote na vio na héritier vraiment congolais na kata Luanda wana tangu na koma ki Luanda makambe salama ki to ko lobela ngo susute tozo zonga na nenga idéologie héritier vraiment congolais so yaki na téléphone na mabe so moni téléphone à bien au sentir niveau Julio Kayulu le signataire 4 jours c'est beaucoup ba moko matinor venanga Julio Kayulu le signataire na kati ya Luanda na pesi mbote na ngai na kata lukape pa Janine Bilonda mwasi ya pembe merci na zaki bena na vie moko de lix boyambaki nga bena lukapa na kobosa na boss feracité mundele moko ya munene na kosakana te dia matfer munene na kata Luanda to mona na ote mais na ebika to komona na pozonga ki mwasho na pesi mbote donc balobi Jean Masunda le leader de la part de Maman Balosomo Queen de la reine d'Angleterre Mambote belé na yo na pesi mbote na masana Regisoki liso forme na mona ki démonstration forme et ça la yenga belle mais na kata Luanda siko na kobosa na yo te po motema no za malamu mingi balobaki mingi ke masana nga Buffy la merveille abwaki sa masana na nenga kin mais na kata Luanda ba comprendre ke Kembo Nzila tanga yaki Luanda kota li brifasa na kata Luanda ba mona ki démonstration ba plan ba mona ki signé Atlantique on a beta ki on a nenga idéologie merci ke Monzila masana nga merci na ba polo no so la ki nga masana ngai souvenir nga Berti na motema malamu no merci et puis yo nazo benga yo Christian ABC A comme aspect et B comme beauté et puis C comme charisme. On ne reconnaît pas la tête d'une personne par une photo passeport. Mon vieux Christian ABC batala ramulaye mutuna photo passeport mais si na démonstration ça la dinga na dernière minute tango koti singa kero bato ba comprendre bena gete niveau pour na ko chiter na ko tika bino boyete moi comédie ya muke bande ko na ngai to tika ka mitu na biso pasteur batutu basimba ngote mutu eza sacré ba pasteur basé belé mais mutu na mutu ebine ngazate pasteur moko to sala mutu de délivrance boyebi ba pasteur ndenge balobaka frère nazo déclarer ta ke moto na nzambe nazo senge loko eza na nzoto yebima nazo sala pri frère tanga bandi ko sala délivrance milimo mabe bandi ko loba na nzoto frère wana nakobima te pasteur bandi ko tuna ye okobima te poyo nani moli bezong selie ngana nzoto na kota ki awa papa na bima awa faut la gagner na développer que les États-Unis ya mi balé faut gagner na Paris petit 8 millions de dollars bande ko premier fois na pasteur a diminuer micro alongoli micro atuni moli mo abe soki ezali ya solo
bima na nzoto na ye kota na nzoto na ngai kota na nzoto na ngai kota tala pasteur ndenge wana abila molimo mabe abima na nzoto na ye azala pasteur asolo ntango eleki ndenge wana babo toke concert ya mopao mokonzi Kofi Olomide na bandeli yango velanga mopao balobi ono Kofi onga Kofi Olomide vraiment nga nasambelanga te quoi donc nga Kofi nasambelanga te donc ngai mopao nasambelanga te ngai ndoki onga mutu mabe naliaka batu mais lelo belo wemba beno mopao chante mena donc Moïse Mbiye quoi mopao chante Moïse Mbiye bo nganuna yemba ebani nembela pe kolo quoi nena yaki na mawa nena zongi ndezengo nazale onini mopao ngafongola nelora ngabazeruba kita ngotoibayo ngazara mopao sinde ngenira ngabarunga wakati na ngai Del Piero Moreno. Merci encore, merci.